Yoga message, s'il vous plaît. Nous avons besoin de message. Comment il s'assied? Dis-le. Fina Zalan. Azabel Zerma, allez moi si non. Fais un message. Yano walengia manabete la yoli solo. Lisolo na ngadi cherei. Ngapo sonera leta. Nasali senke peye. Mosina mabi magana tamo. Yazo magana pokwa. Mengana koma kamara. Dans l'esprit des morts, Babin a besoin de cet esprit des morts. Yelomo Yelinga, 65 Hyundai n'a commis esprit de vie. Yelomo ne peut pas se marier à commis esprit de vie, c'est moi. 127 ballières, 18 bateaux. Dans un école, dans un hôpital, là il y a et Zakara, République démocratique du Congo, dans le Cameroun, dans le Dolé, dans le Mboke et Belé, Tokotanga. Dans un biloko natia. Il y a un moment où on a tout ça, on a Kabarambo, Boindeni, Neni Aborambo, la souffrance, on monte à souffrir. Alimenter au monde à moto, ok. Bande de Kébélé, bien avec une ratam sous triomphal, voilà. Avec ma veille et tout, bâti mon longo. Parce que ma veille, là, on a 5 000 la veille. On peut s'en mettre 10 euros. Mata yebi, il y a trop d'argent. Neni, il y a pas fait quoi. Il y a brisque. Ma veille, le bâtiment, on a. On a fait si on a ça, moi, je connais. Parce que les loups n'en a qu'un soi-disant. Merci. Voilà. Pour tout qui est l'autre qui tous a besoin de question-réponse et ça là. Donc pour comprendre l'autre fan de lui, il a des réponses. Donc tu vas répondre. On a représenté ma mécène tout ya Congo. Ba vieux, ba master, ba leki, ba kulutu, ba koko. Nous avons monté tout au Asungaka. Congolais, à mécène. Ok. Est-ce que vous comprenez? Outi Kolanda, Baguerre aux Salama, Bolanda, entre Bandeko Nabiso, Mécène, Toro, Bapeli passe à Bambongo, Azana Katina, Bandeko Wenge. Donc, pas question, et ça, Binobo, tout n'a pas question, comme ça, y est à répondre, Bangoko, les lots Bandeko Wenge, Otalana, Ngamba, Puna, ils ont bien bien été. Tout n'a pas question, tout n'a pas polémique, comme ça, il va répondre. La question est à moi, je vais vous poser ma question et permettre que le médecin à répondre. Je peux si comme on peut la chaîne. Moi, ma question est pour le micro. Vous voulez que je prenne le micro? Bonjour Mouchiribara, bonjour Martin, Fiston Fat. Fennec Mokonzi, il y a section originale télévision et puis. Est-ce que son c'est bon pour nous? Et puis il y a chef numéro 1, chaîne Nama. N'engena tuna différence nini ça entre fanatique et médecin. Donc Moutou Oyo azo kumisa ka musicien. Yema to obenga médecin. Ou soit nous avons aider Moutou, avons aider musicien quand on a quand médecin. Merci Fennec, chef Mokonzi, question les amis. Fanatique au rose à la patron. Moi c'est pour la musique. Ton musicien mon robot. On est bon dans un mois, 2000 euros na kabila. Ça fanatique. Mais médecin asa Moutou mora zalaka. Pour Moutou mora boité, asa pour na Moutou nyos. C'est-à-dire médecin asa Moutou mora sunga ka Moutou tout.
o basololaka o basololaka te d'abord mécène aza na ranki na motu te nga nazalaki na bokesa motu te okesa mo mpe te na ya déjà babina balobalangaki do bon tomonana bawenge tomonana bamotu bavie na biso loka baprêtre baleroi de la forêt bapapa chéri so oza na porte kaka ye na yakwa ye na so chambre de monnaie motireba bawata kutu koloba kutu te c'est-à-dire fatelema na kiti natikeli yo bayebi valeur na ye ayebike ntango ye wana oye 1 plus te moye 3 plus bamisie bakolia bakomela azangi te nabike moto ndenge ayebika tama 5 000 10 000 etikala parce que kokaba d'abord babotamaka nango kokaba ezaka domo moto abotamaka nango eza te bakoforce moto kaba eza na bato bakabaka na prestige bamonaka ke no bon ye mpe asalaka azali na source te mais amoni kaka ke no bon nasala bamonaka mais moto aza mécène abotama deja na likabo wana ya kosunga oleki bomoni moto akopola mbula ona moto te lozongi ndeni mais naza pleme sima mo eloko oyo zatele mo elongo na mbula kotelema boye te mais c'est kokaba faut botama na eloko wana. Est-ce que vous comprenez? Donc réponse là il y a que non moto azali fan fanatique ata aza patron akotikalaka fanatique aza mécène te mais mécène okozala mpe patron te ozalaka na boutique na moko ya moke babiscuit banini mais tant que oza mécène na mwa $100 na okotaka wana okabola yango na bato donc fanatique aza mécène te mécène aza mécène. Et puis voilà. Deuxième question là n'a tout na moye et non katawa. Deuxième question là n'a tout na est-ce que mécène azaraka oya soutenir ba musicien ou soit pour soutenir tous les sortes il y a pas de politique partout et tout. Mécène deuxième question les a bien na otanga ko lobangwa. OK. Mécène aza mutu moko te ba comédien ba musicien ba journaliste mutu nyonso. Voilà ba mutu tout. Naturellement par exemple avec les armes na triomphal kenya ta triomphal mutu nyonso atembea kisaka kenya triomphal tuna le seul unique ya kala. Ba maman to ba komola kisasa ba baza ba musicien te baza ba comédien te ba bani te. Tosunga bango pandi mutu musa kufeli oyebi ni famille na ye na yebi no muchiri ba chambre de mona sunga abengi pe ya lubi numéro na kufeli boy batebe pe baza na poto akufeli ndeko baza na moyen te na zo les charges mata c'est ce qu'on comprend donc mécène azaka te ba comédien ba musicien mécène na lobby abota maka déjà na likabo yango pour kabisa donc ça dit ba abota maka déjà na ngo et puis un mécène ataza na ba garde ndeni nga pa oza mécène naza mokozi na mboka na l'état congolais naza na poste naza mokozi bagarde na nga ba eza police te ozo comprendre mais na yambaka mututu mais ça bato mususu azana mécène te mais du fait que asalaki mwa domo boy azana bagarde mais quoi au pousse na ta pembene boy eza passé nga na nzela mututu na tele mututu abenga nga ta na yebi te na problème boy et c'est ngota lugani meso na musika na orienter batile limbo na yebi te o mécène botama le logo wana vous sentez que vous avez forcé te yo mo bando sali wana sunga voilà vous internet ya donc na dépend to na ba question mo ko bina o ya makambo merci na batutu bolanda c'est Elvis Yafulemba de la presse congolaise chef terre Awan Aïcha Okoko chaîne internationale vraiment question na nga eza que bonjour d'abord. Bonjour Elvis. Salut mes collègues, tout le monde en a été. Moutiki bara bato belé ba yebi yo mingi. Ancien musicien, bato belé ba yebi yo na maramususu. Mais to ya wa tozo yo ko zo bila mamuke. Oza mécène par rapport ya quoi? Pesa biso qualité ya mécène, pose à la mécène. Et c'est na kanini. Après deuxième question na ngeza répondre non on a pour na kota na deuxième question na oyo mokili. Ma question c'est comme ça répondre déjà. Ok, merci. Question aux dérangés par rapport à tout le monde qui sorti à Ndeko oyo papa va bénir pour mon qu'il ait fait rigola il passe à maman à saliba dégâts par rapport à malobana par rapport à faire rigola et héritier watanana donc tu dis bah état que mécène lobby pe to komona ndenge ozo salisa bato mbe ozo pesa ba mongo ba yemba lobby pe yopo ya na kaya joana ya type wana otomone mutaka na il passe à ba mongo ya kolekana TV ko finga bato chrétien bato Elvis. Là, par cette question, est-ce qu'il passe par moment à mécène, toi, selon lui? Voilà. Elvis, si on doit répondre. Elvis, oui. On a la TV depuis le Moutouana, soi-disant, il passe. Bah, il est. Vous comprenez? Moutambongo, on a déjà.
asevantaka te moto ambongo balobelaka ye moto ambongo oleka te na tv ke non ngana moto ambongo Elvis eza na baprêtre na mboka oyo oyebi mpe ye te avanda kimia ataka biso kaba ba 500 000 mpe tokabaka ti lelo tolebaka te eza mpe na bavio babanda mambo wana baprêtre otanga baza ebele mpona bano otanga ingato baza ebele omoni ete aleki tv bamisu mpe baza na bachaîne omoni ate aleki alobi ke no ngai nde boye tika balobela ye déjà ye aza frappeur moto ozotanga wana mais scène déjà okoza frappe te mpo bafrappeur bazwaka na saison un frappeur akobeta mpe 5 à 10 ans kope esimbaki te babatami mokolo akofrappe motu mwa 5 millions bakabolaki mwa ndambu allez esali ke non acontacte bamusicien bayemba ye abimi mécène aza mécène te eza frappeur donc bakoretenir lipasse bamongo aza frappeur aza mécène te donc frappeur aza frappeur na liste ya bamécène aza te donc na moyibi tobengaka bamiyibi donc moyibi ya mbongo c'est un escroc est-ce que comprendre azali frappeur aza mécène te mécène aza moto te abima obimi saison mo 6 mois osili une année osili non mécène azalaka biso depuis ba 1900 toza kaka okasi bapapa na biso bakwa badidiki no bayemba bango bazala kaka ti lelo apere na biso belebele soki omoni bato ebele badimadi onga soki na 6 mois une année asili bato na bafrappaki mwama mompeve wana eyeli ye esali ke bu akosi kosala bamisie bayembi ye omona asili mais bavrai mécène batikalaka kaka depuis ti mokolo nzambe ozwa pema na yo ozomprendre nde mécène na mpasi na biso okabola yango na bato mais yo okesali frappe na yo ozwi mwa kombe na yo oya koleka na te olobaki nga naleki bato tu ya mbongo bato tu ya mbongo mona na kocha Congo eza na bato baleki président ya république na mbongo moyebi ete afanda mpe kimia keba bilobaloba baya kobeta bongo mpo ovandi na po ozoloba bilobaloba moto mosu azotala oboye mokolo avandi na kiti atomona moto oleki na molai yo telemi keba komona mosika molongi te yo nani bayebi yo wapi biso tobandi banda bepoko bapauvre papa na biso madilu ti lelo motiri bakazaka toujours motiri baka moto alibosa kota range rover na kati ya république démocratique congo c'est moi moto alibosa tambola na range eza nga nga ebimi sika lo bamoni nga bakali kutoloba te j'ai 37 dip na badepute ebele baministre baza na parlement bamiso batambola bakara nga balobaka pe te ozokomona est ce que biso tokolekaka te pe tobaka nga moto boye non mécène alobaka te ndeko soki lipasa kanga monoko na yo oza frappeur oza mécène te tika kosalir kombo ya bamécène en plus ozofinga artiste lokwa fe rigola moto asalaki yo eno nanga mbongo nofrappaki wana bayeba yo ofinga nano firi epuis kutya mpo na Suzuki Luzumu namoni aza na kini natala émission mo asali na ndeko Wilika Yembe ndeko na bino donc sachase mo abimisi atangi bato na ndenge ya makambo na ndenge ya bavoi areconnaître fe rigola nde moto asukisi so yo type moko bobayaki no badiamba na yo bakwiti na yo oyemba monga mécène nasomaki nzembo 100 000 nzembo 100 000 ezalaka te bon banda musique ezala musique nzembo 100 000 ezala te mpe ezalaka te osami nini banda époque bapapa biso bakale jeff bawendoko ti bafe na biso code la couraman bafe recherche de poube ote watanabe bafe na biso papa chéri ofingi na clan wing nzembo 100 000 moto atekango aza te eza lukuta déjà bimisi eke no mwana moke ozokosa nzembo 100 000 bayebinga na 100 000 artiste yango na angelo faux chanteur moto azolia bato na buzoba bokotima wana bafamille yango longo bazanga basoutien l'état congolais elekisa yango ka boye par rapport ozokumisa moto mo faux chanteur nani oyo ayemanga na 100 000 ni nzembo 100 000 yango ateka nzembo ya to ndenge nini boni bato basala babuzoba boye na misika ko nzembo 100 000 tout le monde bozolanda ezalaka te mpe tikala kozala te voilà montiri nayebi ke bandeko baotala yo baotala biso partout dans le monde na te héritier ibula représentant valable bayanga biloko lomisala montiri namoni yo trop agité na plateau lelo te nanakanda kanda nani yalipasa te lipasa nazoso lipasa ayebani te mais tant yo olobaki ayebani te mais lelo bino bozela eke lipasa bambongo alekaki aleki bamécène nyonso na mbongo yango kotomboka ibula question eza bien ozelaki te nauti koloba mpe nazorebandela moto ya mbongo alobaka te tika balobela yo
ozopona motambo ota olekaka sale bolama koloba te ngam nasalaki bolama te bato nde bakobeta lisolo toleki bo tomoni boyo siko ye motambo soit disant moto nzembo asami asala ata mpo nini na kota Congo ata na ekole ata l'hôpital wapi nini asala mpo na République démocratique du Congo mboko bandeko baza na est bazokufa bazolela banzala sa tinda combien est-ce que biso bolama tosala tolobela yango na TV kasi ye motambo mwaza bamillion abenga bo chef de l'état bamillion na nga ngoyo kosunga bandeko baza na est ata na triomphal atelema kipele bandeko bafekle baza bongo basundola bango mbongo ndenge nini mbongo alobaka te et puis na mona lelo moto alobaka trop azala na mikolo mike keba mikolo batala yo ye moto mbongo même chef de l'état si omona leki na TV balobaki ngai président de république na nambo omona ezaka te déjà mona moke fo mo yona yena okese na bango bazokomisa wana baburiki bamayele te bapena baburiki bana na yena leader na yena bamisela yo parce que ti bakondi yene erreur ozoleka polo bake 100 000 nga motambo je vais prêtre de bazana mboko yo est-ce que je dis pas au temps il y a 5 personnes au bana mbongo na mboka oyo yo c'est basé belé papa mona libasa bambongo fali ko bala mona yembele alobi filmer la téléphone ça alobaki numéro 1 numéro 2 numéro 6 la 6e Moutazate après 7e bol ga botia bato mususu na 7e wana yo parmi yo wana ba côté 7 wana yo ba tsa côté il y a le but de premier tir na 6e Moutazate après 7e ne ba tsa bato pendant la 7e wana yo siko pona yo ba tsa côté frappeur ya Melody Amba 3 même la Melody Amba 3 le tir les gars comment la courage à bout donc de premier tir na 7e il y a la tir à 6e Moutazate on a les gars asiko 7e ne ba tsa ba classé bino yo siko za 4e na 7e wana on est dans noir voilà nous et le bisaki wana fali mutalobaki yango ngadi ana reconnaître que na reconnaître que ezana ba vieux kutu ba lekita ba prêtre na mboko avant le silence ba 7e oye ba te bato baza bina ngeno ba grand ngolo baza ano ba vrai ngolo lo ba te benji aza aventurier aza mécène moni aza frappeur aza escroc vous comprenez balien so balien moi 5 et puis baza mingi na ba fou d'ici loin so ba frapper moi batou ba sai moi triangle na bango bu ale moni ba mise ba yembi bango aza mécène siko pona yo to pese boy to pese na lo na défi oza TV caméra zonga to pese 6 ans ah on a 6 ans to pese 6 ans akoya so za la kai so aza mécène ah 6 ans belé bon te vrai mécène faut qu'on ngara bani depuis 1998 na ça papa na biso lo papa na biso ndati bon to papa na biso ba didi no mano yema bongoka ba fe na biso ba chacho mbala ba fe na biso yo wana na biso ba fe na biso ba wili musheni depuis 92 ba no yebe depuis aneni via za ravier so tali pour ça ka gêne ba fe na biso Eric Mandala ba fe na biso ba ze belé ba prêtre ya mboko mutu moko kofi pa bimisa nzeta mbila baba ebi ebi kotaza mutu wa yema nzeta mbila akaso na ba esta mutu moko boy vraiment le basé belé so batoko na yé wana faire mutasali mais tant ingratitude aboy gozo que ça sincère vous ont manqué artiste sur ça assez peur na zimba ko la mbela été mais nzemo ko ba yembele ona mabe matanga wana wanzemo matanga nzemo mabe wana na matisa malédiction écoute donc dans un kanda azam mécène te boye bisaye vidéo pensant partout que yo li passa aux am mécène te aux a frappé aux escrocs moni yo 5 ans c'est trop à aussi là parce que naza pour la défendre mutu tout on a 100 fois na ya passe akabula mona bat mutu wana le katela TV que ngamu na kabula ina mutu te yo bandi pour l'exception ma musika que non yonde nzembo 100000 banda musique ezala musique ezala pesa tepe kutikala kozala te donc akanga munoko na ye kanga munoko na yo tant que olaka musulman kaso mena motambola mabele etali yo voilà etali yo chambre de monnaie bonjour bonjour au gars de la presse j'espère toza devant la télévision ba chaîne les belé zo kozala biso na komona na bogar de la presse moko antoche autrement dit Chilobo
naza na deux questions mais bandeko baza mo ebele nazo poser question moko mais obe répondre na ba plusieurs manières. Lelo yo tomoni congolais moko awuti Afrique du Sud qui est il passe à Bambon. Alors bien les bino tout na là. Mais lelo biso mo na ba médecin congolais na ba journaliste ba remarquer que ba médecin ebele ba médecin congolais belé ba banana ba musicien. Tout le monde a fait dernièrement moi ba année passée yo pe bando lela na kombo kofiao. Banda oyo kana na profiter yo poza médecin. Eza ba série ba vidéo moko boye ozo déconner pe kofi moi bakala. Lelo siko bato ba comprendre que non ezaka nenge ya ba musicien ba médecin congolais ba finaka ba musicien. Alors médecin pona yo pe pona ngana bato bazo kotala biso. Est-ce que famille ne fait souffrir? Parce que tout le monde lelo moto bazo benga ndeko na biso li passe bambungu. Li passe na ya za maman Zuza zo teka mapa na kwa ya lokolama. Na kwa ya lokolama na safu mbala liboso na mona mapa teka mama station na victoire. À côté wana dombala liboso na mona pena safu na papa na mapa bateka ka place moko. Et pourtant, ou bien il passe à Naye, Azan en bongo, Azan millionnaire, selon les commissaires que non, Azan a 6 ans, ça dit qu'il y a Azan sur le 6e, Bablo Mwandengwan. Bino Boza en boko, Papa Nama. Est-ce que Bana Noba souffra? Est-ce qu'il passe à Naye, Banyokamak? Est-ce qu'il faut qu'on finisse un musicien? Pour qu'on finisse un film de l'époque? Non, on va réclamer la droit. Mais pour la ligne, vous avez un comportement modèle. C'est lui qui appelle médecin. Mouantoshi. Question téléphone donc, question des habillés, ma casse. Félicitations. Déjà, si on a vu partir le lit avec la mission Quadra Koroman, que je salue avec tous les respects, qui est mon pao. On a vu tout il y a un leki. On a vu un médecin. Vous comprenez? On a vu un mamba au finga. Parce que tout dans la ratolia, tout dans le sable. Vous comprenez? Et ça lui passe. Parce que nous avons $10 000 libanda, c'est 30, 40. On a un libanda pour les ganda. Et si on a un soi-disant médecin, on a libanda, mes familles ont souffert. On a un médecin. Ou soit, on a un charlatan. Bon, on est dans le monde qui non, ça l'a soit Dakar, Kaba, sur ma famille, des conditions. Ou soit, on a pas frappé, on a pas sur ma famille. Il y a un frappé le nid, il y a un beau baye, à son déjà famille, et à sa raison. Frappé, on a pas un bon baye, à mes commissions, souvenirs. Vous savez, Nengazawana, à un médecin. Tu as un cadre ni. Tu as un cadre ni. Tu as un cadre Mouya. Est-ce que côté ya magique yo multiplier pareil yo multiplier rappel moi là côté on a même en multiplication ils sont dans la famille balé on peut monter que nous kabila so on moni monter comme ils pensent ça na lignée ya mabe donc asa kuna esikate hein asa na esikate to ta comment on a été do yeku tuté do yakanga ka munoko asa na esikate so ko na mbongo solo ndeko na koteka safu na mapa na banana sala ba mata boulangerie kasi boy compagnie sur les boulangeries mobile ta muke que nous y a famille telle ça tout le monde a dit ça c'était pas comment il passe à ce qui mais ça c'est que yo bimba mongo nzembo 5000 déjà on a bourrique habite niveau de titre nous années on a maillé l'été nzembo 5000 yo moto ke na Afrique du Sud kuna za na place aza place à Rwanda est-ce que aza neni ni vina ah balala kana ba boîte bon merci beaucoup question Ya buga. Ni kabo kabolos. Koto ko ba? Après kabo non dans sa liste bonjour. Moi c'est Yannick Kabo d'Attaque de la presse. Donc question nanga nanga tout nanga muchi. Lelo to la mungi to moni médecin face à mbongo qui na beaucoup d'informatoire avec l'artiste. Il y a un médecin de médecin soi-disant médecin. Parce que tu quand on a fait rigoler dans ta salle, nous sommes surpris parce que surtout que fait rigoler dans la famille, tout le monde a commis la famille, a banni au finger, donc pour tout le monde en clair. Ça fallait nous quand il y a eu médecin. Yannick, même moi nous en école primaire, est-ce que vous comprenez? On comprend déjà que non, moto chazo finga boy force na yena sima, ils moto artiste yazo commissaire. Il y a tanti fan. Ça dit bango tout la classe ba bourri. Mais on dit aussi pas la tendance. Vous comprenez? Il y a pas la tendance déjà, il y a tout à fait les cours. Tu qui ba médecin pour mon kabula ba artiste. Pour mon kabula. Kabul na soutenir moto tout.
pas faire au monde, pas Wata au monde, pas Mututu, Ibrator au monde, la Terrazio au monde. Donc, c'est tout. Mais c'est tout. Parler, mais on peut belé tout le monde. On a la Mutu à Mututé. Est-ce que vous comprenez? On a Mutu à Mutu Nios, Mutu à bonne musique. Quand on a la souffrance. Mission Moussou Salomara, comme ça, on a une nation. Avec le centre-ville, quand ça vous m'a répété, Maliaki. Il faut que la pompe du mot à chaise à Mélémaï à Nogam. Parce que vous me sentez en là, il faut ça quelque chose. Et puis, si on a les bateaux, il faut mécène à Kadraga leader. Il y a un orchestre à Moutoutou, il y a des Kapatoutou, mais c'est tout. Azam Atama 200. Donc, mécène à Moutou, il y a douleur, il y a Osanga. Ça les gars là. C'est-à-dire qu'on a pas bien faire des bonbons, pas mission tic. Non. On a ça là, il passe en c'est chef de poule, les nuances, batterie. Très bien. On a ça là. Les ingratitudes. Mais je suis sincère de les ingratitudes. Parce que déjà les gars là font les portes là, même mot spirituel. Mon il y a un mantra prier monter bon ça là, il y a tout c'est révolu. Il y a 5 à 7 3 aussi là. Question Rasuka, MS, tu peux estimer mes scènes de fortune, tu peux estimer mais parce que boy Kaza Messé, mais tout le monde qui a déposé héros, je sais pas moi la banque et tout il y a le bazar. Tout le monde dit leader faire il fallait donc tout le bazar. Kabu on a ngoma frappe. Est-ce que vous comprenez? On a ngoma frappe. Frapper. Ce qui a sali mbongo ya machine était, ba ko sala triangle. Ba bi ke yo za na mbongo ebele. Vous comprenez? Ba utiliser donc ils ont makambo les gars on a ba numéro ba ko benga ki ba bi misombo. Tant ba bi misombo. Nous avons mais c'est na dévoiler la carte. Mais c'est il y a le monde de la spiritualité. Au sunga de dévoiler mon tout. Des gens donc ils ont mappé, ils ont escroquerie. Parce que les clics mo boyer et puis au monde ko keswana. Oh yeah, yazor bawana. Balagawana ndeni, so muta sali frappe na ye. Ayetam sona 1 million par exemple. Hein? En plein concert, yo bambanga 1 million pour impressionner bateau. Maison. Est-ce que vous n'avez pas de la boquette? Mais motivation à y ébouiller, à ton monde à live va te béler. Si on a bien on a pas carré, c'est pas mis. Moi le monde c'est pas mis. Ça c'est que nous muta le rotambo wana ozongisa. Ils arrêté. Pas Jésus de nuances, maman ils arrêté que nous bambi faire mbongo ate ko kutu mbongo eko ya ba bamisi. Wata ndemo wata mbongo c'est eko ya ba bamisi. Wata tana bambi combien eko yi. Eza mbongo ba bamisi. O ya zina maboko ya nini? Ya yi. Ozomba papa chéri ndenge moko ba vela biso le roi de la forêt ndenge moko. Papa biso nyoka longo ndenge moko ba vela biso papa biso boziana. Donc mbongo eko eza ba bamisi. Ozomba me bango balaka bambi yo. Pour mon avis, ils ont mon ya ils ont occupé pour toi mission pas l'idée. Bambi pour battre l'idée ba le rotala ro après ba ozonga bazong c'est là donc baza ba mission et puis ba phobie bambongo wana donc tika kombo wana s'il vous plaît tika na kombo ya ba mec question répondre na raté pourquoi ça est un artiste pour le lobby je l'attaquer donc que ça dans le pour le lobby qu'on a des ba mise ça ah mais na habité na mutama zo kumisa tantine fani so minani ça outa quartier la teba vient à biso quadra pour maman puis ça papa va dire avec tous les respect nan vient à biso kofia imam mutu na ça et ça so yoni liyo bani mamumo ya ça et ça la kate ça va ozolo kwa nini batombola yo basala soki nini ira kate mais tant monsieur bandé pas na non ira kate zema 100 000 les kate petit là mais question moko to ba to bosse ko to la question to bosse ko to na question moko to solo ba to to na ba mo c'est faut to ça maintenant premier pour les côtés micro ba to ta la biso partout dans le monde c'est faut to la vérité ah to lo ba polele ba na c'est là la vérité na epose lo ba vérité mais à part makambo wana e bimi to mona li passe ba mongo ba publier mutakala na mais to lo bien moté donc eza nini malédiction to nini oluka ko taquer mutu lo faire ko la wasimbi drone ya musique ya Congo déjà va retomber to nini pour comprendre que autant le bagage mo ba ko la bana na kiti yo mona mo ka to kira mulai yo ko mona musika ko to ozokota maka ozoluka makambo moko boye oyo kokoka ko supporter te parce que tu as fini tu as lobby ba tutu ba sunga ba fani ba yogete donc tu as la force là ah mutu mutana nzambe na sambela nzambe na za 100 fois na sungi bande mais ndeko abi il y a l'équipe ba au même chef de l'état papa na biso Félix Antoine na mona ta l'équipe no ngana l'équipe ba ça il y a le quoi il y a l'équipe na chef de l'état kasi yango moni mitaka le banditi
yango na bi 5 ans c'est trop okoloba keza ke tuba nzambe fingwa nzambe Merci. 5 ans c'est trop merci beaucoup Question moko elinga avant de kusula. Tomonaka na société, omona soit ba chauffeur ba association na bango, auto ba association ba kuta na risque bino ba mécène. Beaucoup de banque bino na bino ta ko aza vrai mécène, ko kana faux mécène. Vous avez des décisions pour le mamango na lubango mingi na bémission na luba. Mon ndenge na l'état congolais samisi ba chef coutumier. Yano bosala sokini, chef coutumier na suivi, fallait ça ça le monter pour la peau. Ba pasteur prier pour les Congo ba candidat drapeau ba babineli. Bazuka ba enveloppe baké. Prier na bango ngompe ekomaraté. Kasi ba réunion faut ça la raté. Ba réunion faut la réunion to kutani pe no to kutani yo na karni. Pone to bomona te na ba Niger ngala ke na ba Niger. Niger na ba bilo masala. Mais na ba réunion musuto sala we pe na ke bo kota magi wa koti. Yo so ya ke inviter ba tuno yo na. Oya onde ni faut la sana carte pour. Oyende ngel po kuna. Mais c'est forme la ke mécène. Maramwana partir lelo ba kuluto boza liboso. Ko ba zola ndanga. dessin na bango Ba vidéo za partout ba kuluto boza bozola ndanga. Numéro na ngana opesa. Na habite ila possible. Ouais, possible. Plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 donc Bandela Kuluto na bandeli plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 bakulutu oyo basi basala bakombo mpe bato continue kosala oyo basungaka bao continue kosunga oyo bavandi basala ta meme ya koleka na télévision te donc likanisi ndeko apesi eza malamu oyo aza na initiative moko akosala obengi nga obenga bandeko toye tobengani makambo eleka na ndenge ye mpe so diza lipasa so amonike fa répondre numéro yango na pesi 81 Allez, la TV, so omonaka yo fo ya boyi ovandi explike yo oyo ozali s'il faut passer une étape ya kolakisa babie mpo akombana ye eloko te po akombana ye eloko te toleka bino media tobenga donc J'ai eu Ibele. Voilà, avant la question. Alors, moi, on a une question par rapport à l'IPAS à Bambongo. Donc, selon l'IPAS à Bambongo, on dit qu'il fallait tous les missiles congolais dans Mouimba. C'est faux et archi faux. Donc, selon Azal Kutama Kasi. Azal Kutama Kasi. Azal Kutama Kasi. Donc, à voler la moutouté, tu m'as dit mon avis. Chanson. Donc, bateau, tu vas y aller, on a une chanson de Gamma. Hein? Chanson de Gamma. Il y a une bande de là-bas. Okapi parce qu'on met pas autant qui va masengu va ba la kaya donc il y a des gens qui sont les gens qui sont papier ba na kati donc allez nani oyemba nani lolobi na succès na oyemba parce que net mutono tango ya oyemba na ibra na zero kai to ya oyemba non to zana batu ya oyemba na ibra ya tikako ya lukuta na biso ba quadra bana mboko yo ko ba kinga le diba voilà donc question sur j'ai pas idée j'ai télévision question la réserve bon tout le bas que au banda pour c'est-à-dire depuis longtemps mais tout le monde a une mission et belé ya mayo odo sala msusu obenga bata poto wala ko robota wala ko maboye kota tenga ko to bon et là autant ça la machine est belé ta la muto a escrocanga muto azanga ba prière escrocanga tant bon pour na télévision parce que odo ko attaquer parce que bon par rapport à bien na source na ya mbongo pesa etonga to ebeza la nini parce que au multipliera mbongo osala ba pede ya ba poto ba kabila ko donc c'est on ba récupérer muta poto moko te bana mutiba zala mutiba mutibara ya moto asimba te mutibara za maître spirituel te mutiba zali médecin bazali conseiller spirituel donc je suis spiritualiste pas maître spirituel mutibara aza frappeur te au frappeur za muta zo sa bangwana ba to sa ba phobie vous avez passé faux billet, tu as passé triangle, 5-6 personnes, tu as changé la voix pour escroquer. Est-ce que vous comprenez? Mon tiré barazan n'a bien et puis mon tiré barazan travaille dans l'État congolais. Est-ce que vous comprenez? Dans un poste dans l'État congolais. Parce qu'un individu, même ministre, dans la garde de la police, on a un police.
Avant de les policiers, je travaille d'abord. Dans un salaire mobo quelconque, dans un rôle moro boy. Il y a aucun nous batuma benga mona batuma bena l'État. Est-ce que vous comprenez? Donc mutiri barazate na makambuana. Oh yo lingolo baono jamais. Mutiri barazana ba bio ekota bambo. Mutiri barazana ba balini bazana ba bato bazana ba biloko et boula rekoti sakambo. C'est pour cela. On n'a pas pour ça. Vous comprenez? Mutiri barazana pe famille pauvreté. Vous comprenez? Na tout ko lo ba bien kokaba ba bota makanango. Kokaba fo bota. Les locaux wana. Mutiri barazali mona 9 mois témoin na 14 mois. Vous comprenez? Là j'ai mis 14 mois. Je suis né pour le bonheur des autres. Mutiri bara déjà yo yebi yo mo ndu to za témoignage yo yebi que no Mutiri bara. Aza moto le boko ya ka ba. Vous comprenez? Donc mais ça na wana. Mais ça na za te que non conduit osali triangle neni ngana kobenga boyo koloba ke yo sala ka boyo mundele yo sapo po ale mutu atali ke bo produit mo za na mboka est esenga otambo tinda poto bisa ne mutu osinda 5 millions 10 millions obimisi mbongo wana ekomi frappe ne musala ba frapper basali eloko mo boye basole na mutu pino ko sola na mutu mo boye lokasi chef de l'état yete baso ba vona bazali monde ba frapper ya mwana vous comprenez? Wana et là monde te tout le peut-être j'ai moi retard na nos na biso le ba peut-être hier retard comprendre était continuer makambo isengate to lubango biso to lima mamususu mais peut-être comprendre était to lika mambo parce que tout ça c'est mambo voilà même mambo voilà bobongisa même na ba image bobongisa pour esuma biso comme na suka. Il fait net. soki ekosu baboni bamoni mosapi mwana ekisakuna numero ya telefone yango wana plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 oyo tosali premier volet tozela ye soki alobi merci mpona lelo tosuki awa vraiment fiston pardon na kati o te bandeko tu oyo bayebi ye batindele video eza mbasuka amakaka eza mbasuka amakaka bamise oyo amakaki wana tel que fait rigola héritier watandame asimbi clan wenge donc papa na biso vient na biso le roi de la forêt donc amanke bato ebele ndeko nayebi te diamba yango batielaki dose nango elekaki ado calme longola pena bambuma oke mosika bato ozomanke wana bamaka bato te namona te esika fere atina moto afinga motu to wata to le roi de la forêt to clan wenge non oke mabe mais bato ozofinga wana baza mpe na tante ya koleka mpo barépondre ngai na biso kakeba parce que ngai naza moto asilisaka ngai nasilisaka ngai atobatami wapi ngai na moto asilisaka napesi oka 5 ans osila mais il est temps ya kosala repentance po 5 ans eza mwa 3 ok merci beaucoup. Nani? Ah, but you want to push come and
nalipasa bapiaka bayeli biso loyenge me namoni moto aliaka na bato propriétaire de tous les dossiers songe obombelanga makambo ebele boye epa muchikibara papa pambola nopenga muchikibara engaye vinange bebi lero kuna na kapela baoyokanga lero muchikibara mutambongo hamlinga naute muchikibara mopena mokota caméra ezwa caméra ezwa Pesa